Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir la famille. En tout cas, na pesi biso mbote na kombo na Yesu Masia. Ba mbote partout esika tozwami, ça dépend kaka ya air mbote na ngai kokomela yo ya bonjour bien ya bonsoir ozwi kaka. Voilà, en tout cas ma famille, je vous aime beaucoup. En tout cas, nzamba lola apambola biso. Oui, avant tout banda masolo na biso ekozala malamu to recommander moment oyo na maboko na Nzambe et puis tokoya kosolola na sima. Yahweh topesi yo merci, merci Seigneur, merci Père éternel, na grâce pe faveur osali biso, merci na moment où telemisi biso na présence na yo, kolo kombo na yo pour m'amener to la mission jolama, lokumu kembo ezonge pai na yo, Yahweh moment oyo du début jusqu'à la fin, yonde lobela biso assistre biso monisa kati na biso, oyo ayote ezala chasser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa les gars na ko utiliser biso puissamment, biso to disparaître kolo yonde ba na ko apparaître pour na komema message na bomo ya bana na yo, message oyo kobota mbuma kitoko kati na bamo na biso pe na ba couple na biso oyo ya yote ezala nil et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Merci papa pour na présence na yo, merci pour na bon Nzambe pe bozalisami na yo kati na biso dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, bonsoir encore une fois de plus ma famille. En tout cas, na osinga la biso kaka to s'abonner eza façon ya biso ya ko soutenir œuvre oyo na moni tozotala mais tozokoka nde penza ko s'abonner te to s'abonner pour ezala bien esala kaka malamu mingi. En tout cas libota na nga ndeko na nga mwasi ya mobali papa mama, en tout cas s'abonner vraiment ezala bien, o s'abonner o liker o sali pe partage mpona kokabola pe na bandeko baninga mosusu ekozalaka bien et esalaka kitoko kaka ndenge tolobaka. Oui, lelo vraiment ba mama na ye mingi tolobela, lelo na ye to partager ba attitude ya mwasi, bizaleli ya mwasi na kati ya libala na ye. Mwasi obali Nzambe asali yo grâce okutani na mobali oyo honore yo, honore libota na yo, bosuki pe wana te boketi na misu na ye moko Nzambe, bozwi lipamboli libala bakotaka te okoti. Ndeko na nga libala eza oyo tomonaka te, na mosusu oyo yoka kokanisaka te, libala eza kati, libala eza kati. Yango wana tomonaka mariage wana elobaka nini na kati banda mti na tokoya nango prochainement tokolobela yango. Mariage libala eza nini na kati ya libala, mwasi ya libala mission na yo eza nini na kati ya libala. Est-ce que depuis yo kota libala osi ozwa temps ya kovanda komobi ngakoma bana na kota libala oyo Nzambe mission nange ezala nini na kati ya libala, fona sala nini na vie ya mobali nanga, fona sala nini na bana na foyer nanga, mission nanga charge nanga mosala nini onga fona sala oyo naza nango. Peut-être oyo toza nango wana toyeba deja wana toyeba tozalaka, mais sikoyo osi otala mpo oyeba mission nango na kati ya libala. Ndeko na nga naopesa biso exemple ya mwasi moko oyo toyebi biso nyonso. Mwasi yango kombo na ye Vachi. Reine Vachi, histoire na ye eza na Esther 1 ntina C. Esther 1 ntina C. Tokomona histoire wana so mpo olingi okontinue ntina 3D ocomprendre bien ezala malamu. Mwasi oyo mobali na azalaki na esengo pendant fete ya monene oyo mobali aorganizaki. Mobali abengi bato ya ndenge na ndenge, bakonzi, bato ya mikie te, bato ya mikonzi, bato ya ndenge na ndenge oyo bayaki ensemble na fete wana mpona kopartage joie na mobali na ye na ye longo. Et mobali azalaki tellement na esengo que amoni bato baye organisation na ye asali fete na ezokende malamu, makambo nyonso ezokende bien, très bien la mobali bapi na kosukisa esengo nga moko boye te. Esengo na kokontinue kaka kozala nango na bainvite na nga te, na bato ya misala na ngai baserviteur na nga te. Il faut mopanzi ya mipanzi na ngai yazala wana pembeni na partage na ye moment oyo aya mpo bato mpe bamona kitoko ya mwasi na nga, parce que biko ezoyebisa biso Vachi elle était belle de figure.
Ouais, belle. Elle était belle de figure. Moi, si kitoko. Pour que ne kobenye na nga reine na ngai. Moi, si na ngai kitoko. Aya, batu pe ba mona moi si na nga. Na partager na un moment où ya sengo, ya joie, ya bien kitoko. Et reine a boyi. Reine a boya qui a bien oyati. Et puis message en reine a donc ça qui en pas nani. Et pas serviteur, et pas bana misala ya ye na mobali na ye. O mobali atinda ki ba bengela ye. Azongisi maloba wane pa ya bana misala. Azongisi message wane pa ya bana misala nde ba kende ko répondre mobali o atinda ki ba ko benga ye. Esuka ye wana te. Ya kanisa ki lokwa azaki belle de figure. Ya kanisa lokwa azaki toko. Donc kitoko na ye assurance. Or que ça qui bongote. Et Reine Vachi a perdra qui libala à cause ya orgueil et na bisale limabe. Parce que ça isale limabe. Dès qu'on a moi si la yebite lelo, tu te comportes comment na kati ya libala na yo. Oza moi si oyo. On le pesa à mobali na yo soni, toza moi si olongola soni na mobali na yo. Oza moi si o mobali na yo a hôtel ma pena na miso a batu alobi ma femme oh wow j'ai une bonne femme moi si nanga côté bizaleli aza propriété azali ko simba nzoto azali ko lamba azali ko nyonso ozali na chambre azali tout partout ozali ata kutu balobaka ke na mokili batu bakoka na nyonso te oui mais est-ce que bato bayebi yo na mobali na yo na misu na bango mobali na ko telema peke abimiselo ba éloge moko boye apeselo ba éloge moko boye moi so aperda ki libala cause ya orgueil o se manifesta ki na langage orgueil o se manifesta ki na acte orgueil o se manifesta ki na ezaleli o ya sala ki wana mama yo koti libala nzamba sali yo grâce o koti libala obi bon nesi na koti okoti oui soko yebi valeur ya eloko na yo soko yebi importance ya eloko na yo et puis oza na posa ya eloko na yo yeba ko garder yango yeba ko batela yango tout d'abord mwasi oyo alingi abatela libala na ye akouvrir yango abomba yango d'abord ezalaka nano na losambo mibali epele leyo tomona mibali mpenza mpona kosambela mwe omona mpenza mobali baza na bango omona mpenza mibali mosusu omona mpenza kibonzambe vraiment kati na ye mpenza eza te siko ntango yo oyebi deja oza mwasi oza deja na mobali ya ndenge wana yo mosala no ezali oza mwasi ya mabolongo mwasi oyo abuka ya mabolongo mpo oyebi deja ke kote moko porte moko eza deja fermé alors nga pa tant que femme so na fongoli yango alors esili ntango yo oza mwasi ya mabondeli pilier ya libala na yo fondement ya mariage na yo c'est la prière eza losambo eza nzambe jésus-christ azalaki ye moko nzambe ekolo ya libala oyo ovandise na kati ya libala na yo oyo opesa esika osalaki akonza après likolo nango propriété ye bizaleli ya malamu ko se comporter malamu langage nezala ndeni parce que reine oyo aperdaki libala beauté ezalaki susu te na minute wana beauté na ye eganga esusu te ezalaki susu te beauté ezalaki susu te batala esusu te ke non elle est belle de figure non batala esusu beauté te mais azalaki remplacé na une étrangère azalaki remplacé na une étrangère mama yeba kobatela eloko oyo oyebesa ya motuya mpo na yo mwasi oyo langage na ye ezaka so mobali alobi awa yo so komia ntango mobali azoya koma yo so mati kuna mama lokola yo ozwi grâce wana ya kotravaille na biro moko boye
babengo chef, babengo madame, bapesio ba responsabilité belé. Bapesio ba charge belé na bureau na entreprise koto ozo sala. Bapete na yo za na mon entreprise. Na ndaku na yo, oza une épouse. Oza épouse de quelqu'un. Et Seigneur na o se soumettre. Ah, c'est pas moi, hein. Bible a recommandé biso la soumission. Bible a recommandé biso soumission. Et Seigneur na yo se soumettre. Obi ke na ba pété, na ba grade, na musala na ngakuna, na ba travailler, na ba to ba benga nga chef. Maman ko mema ki chef na oti na ndakuté. Et c'est la même chose na mibali. C'est la même chose. Comme ma ba pété na ndakuté. Peut-être yo loko ozwaka salaire koleka mobali. Yo loko simba ka koleka mobali, voyage lelo lobby. Na bureau na entreprise oza na grade koleka mobali olobi na patron na ye na chef na ye mais mama nango bosani ke oza épouse obosani ke oza mwasi ya mutu na kati na ndako bagrade na yo to mpe bapete na yo to mpe banini na yo eza na mosala na batravailleur na yo na kati na ndako na yo il faut yo remplir baresponsabilité na yo na kati na ndako na yo il faut yo ozala une bonne épouse pour ton mari na kati na ndako na yo il faut ozala une bonne mère pour tes enfants na kati na ndako na yo balangage nini okotenir devant mobali devant bandeko devant bana mwasi oyo amitiaka na esika na ye te mwasi oyebi kogarde bandi te ndenge biso bakongolais toloba mpo na yo kogarde bandi oyebi te donc yo fo sala oyo nyonso eyelo na mutu na miniti olingi osala oyo eyelo na mutu ya mwana nde yo osala akobi akende na ye soka okende na ye siko ntango yo oyebaki valeur ya eloko wana te pourkui okota ye na kati tant yo yebaki valeur ya eloko wana te pourquoi acceptaki ndeko na ngai okozala na bamillion okozala na entreprise ya monene okozala chef madame na ndenge nyonso mais ntango bazobengo épouse de quelqu'un ezalaka na bavaleur moko boye ezalaka na eloko moko boye alors yeba korespecte yango mpe yeba kobatela yango nga mobali akosaka na ngai te na nini yango nakende wapi mama oacceptaki ye pourquoi nakende wapi so asakani atie totie nga mpe nakolakisa yeke ngai yo mpo na yo kibongai ere nyonso elikolo nango oyebi nokutu kosambela te vie de prière mpa na yo moins oza mwasi oyebi ndenge abuka mabolongo te mpo na foyer na ye oza mwasi ayebi kutu ndenge akabaka libala ne na maboko ya nzambe te nzambe asala o grâce parce que yazane kaka nzambe asala ne grâce na moto oyo alingi grâce oyo ozwi wana yeba kobatela yeba kozala mwasi malamu na kati na libala na yo yeba kozala mwasi oyo bato batelemi baopesa témoignage kombo na ye ke esango na ndenge ya bien atako baloba lelo mokili ndima nango bato te oui mais ntango mosusu ata 3 personnes bandima o te 4 bandima o c'est déjà bien c'est déjà bon mobali no moko bana na moko bandeko no moko baolinga yo baondima yo c'est ça mais pas na yo ezalaka ndenge wana te pas na yo c'est le contraire et pas na yo c'est le contraire orgueil yo langage mabe yo impolitesse yo oyebi kosambela te yo salite na nzoto yo mama luka okomble bavide okanga bavide esika oyo bavide ezali ovandi mpenza mitali mpenza olobi vi na nga nde naza boye na kati ya libala na nga ndako na ngai bavide eza kote nini eloko nini oyo naokoko remplir te nini oyo naokoko osala te
esika nini na okokoma te. Peut-être pas entourage oyo sanango. Parce que ce que l'ingos a une bonne femme pour ton mari, une bonne femme pour ton foyer. Tala pe batu nini okotambola na bango. Tala pe entourage no batu nini oyo zwaka temps ya ko partager na bango. Parce que effet ya ko yoka mingi e baby saka pe mutu. Si on comme bango pe basala na bango eseni. No pe na ko meka bango pe bakenda na bango eseni. No pe na ko kende. No pe na ko sala. Biso nyonso na vie to andenge mo. Biso nyonso to andenge mo. Remplir ba responsabilité na yo, dans l'entourage na yo, makambo ya ndaku na yo, epi makalibana ndenge nini. Makambo ya chambre na yo, epi makalibana ndenge nini. Yo ayo bimisaka libanda. Olukaka ba conseil par-ci par-là, par-ci par-là, par-ci par-là. Batango kenda kotuna conseil, oyebi mitema na bango. Batango kenda ko partager na bango makamba foyer na yo, oyebi mitema na bango. Maman, tu te comportes comment? Ou se comporte ka ndenge nini na kati ya ndako na yo? Oza reine Fachi, toza mwasi oyo, mwasi honneur. Una kati ya batata bosana batu, so mobala lobi yo po lobi. Batu bazala te kipa kokutu te. Bana bazala te oza kuna te. Fo batu pe bayi tala libala pesenga na obonte. Libala pesenga na obonte. Parce que mobali aza chef na kati ya libala. Bibe mutelo biango. Aza chef. Chef. Aza chef. Yende mutu ya train. Tangu ya lobi yo po lobi, atie yo po tie, azongisi yo po memi, amemi yo po memi, akitisi yo po kitisi. Bosaka nyonso ka aboye. Moto epela, epeli, nani akoboma moto? Nani akoboma moto? Po ozano mwasi oyo ebina okomikitisa te. Po ozano mwasi oyo, ozano mwasi ya lolendo. Oza mwasi ovandisa orgueil kati na yo. Oza mwasi ovandisa ba charge moko boye ya biloko ya kitoko te kati na yo. Mama luko dégagaka parfum de bonne odeur. Luko dégagaka biloko ya malamu place osali. Bato ba sentir que mwasi wana za. Mwasi onda lekaki awa. O mwasi intel yeyo. Madame intel yeyo. Et ça bien. Et ça ka kitoko. Et comme on est que sango mobile non za fier na yo. Bongisa bizale. Bongisa bizale. Ndeko mwasi oyo pe na okoti na kati ya ndako ya libala te. Koloba te ka nga lelo so na bali nga vama mobali ko nga vama nga vama mobali ko nga vama kutu nga vama kutu biso lelo biso so to komaka ba yanki biso lelo biso so to komaka to yebi biso lelo biso so to komaka nga kutu ngai kutu nga kutu mobala komo préféra zo mon pepe libanda ke a zo mon pepe na propre ndako na yo eza lié na ya repos na chambre kuta okokata ko ke son pepe te pour salité désordre kuna pas moyen. Tant na yo nyonso tonka na otia mobali mal à l'aise na ko remplir ba devoir na ote ozo sala makambo eza le contraire ya oyo il faut sala. Tant mobali asana posa no sala ka disponible te. Yaba yebisaki ngai na yokaki na monaki na mona yo na kanga yo. Yo to yoki ndeko mobali moko asali kam oyo ofutisa mobali no masumu. Mon bébé so moko to luka to tinda pe mibali yango na mabe. Ya
asali yango te, ayebi yango te. Yo yoki likambo kuna musika, yenda yo futie masumu. Bino nyonso bozaka ndenge moko. Surtout yo wana na mobali na yo. Na mona yo na kuta yo. To bongisa. Mwasi bongisa bizaleli na yo, pe yeba ko batela libala na yo. Tout d'abord au batela libala no na losambo. Pour mo bateli malamu ezaka nzambe. Pour ma komi bisi biso soki ya batelite, mo bateli ya ko batela ko sala musala ya punda. Batela on a balangage na yo, losambo na yo. Ta façon de te comporter, ta façon d'être. Ndaku na yo bongisa, chambre nzoto na yo. Kozala mwasi ote mobali ozala na ye, obeta libako. Mobali otuna nzambe yo pa mto pesa nga mwasi yo. So na ye baka. Mama so mobali akomiti na ba niveau wana. Eza passe. Ko lukata komati na ba niveau wana, eza passe. Bongisa libala. Bongisa ezaleli. Longola orgueil. Longola malbouche. Longola. Longola kiyo, longola. Basala ki bongai, lelo basuka mabe. Vacha perdra libala kenda. Bête de figure elobela ki elote. Elobela ki elote na kitoko. Otaninga bien. Ozonga bien. Na kitoko. Na lata bien, na taya bien. Et akei nga pe na keya, sali nga pe na sali. Mukilo bakoma alobani otuna ngo mama nanga to yeba ko bongisa, yeba ko bongisa, bongisa ezaleli na yo, bongisa nzoto na yo, bongisa langage na yo. Moi c'est vitesse et quand les arabes pam nini bako mibali bakoma ka bongo bako nyonso bazaka bongo ngako tozoka sengana kozwa ya ye opesi ye pe ya ye ko siko so ake libanda kote ba opesi kimia na atindi bongisa bizali vandisa nzambe na kati ya libala na yo, pilier ya libala no ezala priere pe bizaleli na yo likolo nango bakisa propriété. Yeba ko simba nzoto bien, yeba ko bongisa ndako bien. Et ça la bien, et ça la kitoko. En tout cas, na lingi bino mingi, nzamba lola pambola biso, tous ensemble, to continuer quand des alaka. En tout cas, to s'abonner. Ya on kane na onsenga biso, to s'abonner, to liker, to partager et ça la bien. N'ayez aussi quelque chose dans le message. Si on a mis ça là, peut comment nzambe ezala glorifier, comment muta mokilité, comment na ende ezala glorifier, pour misala ne monana, kati na momo na biso, ezala ki bon mama bi, nzamba lola, apambola biso, to kutani prochainement, que Dieu vous bénisse.